Bandeko Babolingo, Molière Azali Akufate, Lelo Tozali, le 24 août 2026, Papa Molière, vieux Léon Nemba Lemba, il est vivant, ok? Hier, actualité, Panzanaki qui est Azali Lissousouté, hein? Quelques pages, na kobenga bango non crédibilité, mais moko a relayé qui information, misusu balandi, y compris même mutu aza koloba pena pembeni ya nzoto moko boye oyo ezalaki nango ya vie Léon te. Bon, nga na landelaki yango pena en profondeur te, na analysaki vidéo wana te, et à partir de cette vidéo j'avais cru. Mais un peu plus tard, donc na retomber na vidéo o yemoko asalaki pour kolobaki azali na bomoi, ok? Abenga kutu mutu oyo a relayaki information wana, abenga ye mwana ya 1000 papa. Alors je m'arrête ici. Bomesana na ba vidéo ya mikuse mikuse oyo za pesa l'essentiel awa na YouTube na ngai Masolo ya Jonas. Je suis de retour.